Capage TV. Capage TV. Maintenant, nous avons une mission aux Zamba Pessinga pour nous koyebisa na mokili kozala na bonne conduite to pe kotambola na kobanga Nzambe. Donc na zamba mosi moko oyo nakutana na Nzambe, donc Nzambe ayaka ko rendre nga visite. Accident yezo belela Nzambe, ndoto mabe yezo belela Nzambe. Rien. Kombo na yeso sala eloko te. So na kombo na yeso ekataka ipanzaka ibukaka. Amen. Mais ce qui kombo na yeso zo ganga zo kwa soko bukate parce que mabe ozo sala eleke belé. Mais ce qui motema na yo échanger te et bongwani te c'est que tu sala musala te. Il faut et la malo ndenge sopani tina se motema na yo pe sopana tina se donc eza bunene. Yesu aza capable ya ko restaurer les sous famille na bino. Nebi ke boza ba problème, matanga eleki, ba douleur eleki, ba choc eleki, mais pas na Nzambe okozwa histoire mosusu. Jésus m'a fait bénéficier de la grâce qu'il a accordée aux apôtres. Il m'a tiré de la boue pour faire de moi sa prophétesse. La plus belle histoire, c'est pour les enfants de Dieu. Je viens vous présenter ces 3 œuvres, les livres, les documentaires et l'album. Tout intitulé La plus belle histoire, consommée sans modération. Que Dieu vous bénisse. Ma plus belle histoire. Jésus mon Seigneur, qu'il a changé ma personnalité. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau, tout en la gardant éclatante et uniforme. De beauté et Rude Beauté. Secret nangai et dans Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango gamme oyo ata bébé ya opakola oyo ezali mpona te métissé neti ngai nasalela yango mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te Rude ya beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo no tala bakento muto koso te ba biso ta pembe avant batalo na le bando ta biso na misa donc 0 kento oyo mona ke batache moko esalinga ya mwindu reta tindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola ngo nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te. En tout cas bosala Rude Beauté ana baproduit malamu mpona loposo na bino oyo ezona mpona bakento surtout nazometa sete botala aonanga bomoi eza bakento eza te banoir eza te misato nanga ya mosolola likolo na tingami kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. C'est moi, Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements,
Si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Néo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Néo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. OESA 12T, OESA 13, Néo Tam Tam Ndé, Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure, Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Inoël Ngoya, Charisme, Elodie, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Ah, tu très bien, batterie ya yango. C'est ça. À bas la groupe, elle biso batterie na prix à moins cher, puis na façon nyonso. Bino botiaka tembe bokoma kana suka pe bokosi en foutema. C'est ça, yango yo. Yango. Soko sombi jeep $100,000. Bakobetelo maboko. Après un mois, 3 mois, tu dois te quitter moins cher. Au 30 000. À Bela, tu sombi $1,000. Bah wololi yo. C'est que ça dit un mois comme 10 000. Terre fin. Terre fin. Ozo kwa kamboko pamba ba fête ya kosala ke zanga mutuna makulu. Oza na bana parti par là batatu basi bandi. Oza na mbongo za kayenga ingo fanda kana hotel. Terre ni beta trop zaki na mbongo motika mabele. Courant zali. Après ce vandi courant ça. Aboniko. Courant mai challenger mabele li ki fait. Fait. So moi mtu na jeep locataire bolola yi. Wewe komi na kaka mi banda ko yebe ebele. Oza so bobo za melo so. Ozo mi na prix nini? Mango. Na ba avance ko banda na $1,000 ti dikono to ndima. Vraiment. So yo kingo original. Ko banda na prix nyonso $1,000 oza l'étudiant chômeur challenger ko so banda. Quelle opportunité. Ya makasi. Na poto tika maseki ko tonga. Benga ba numéro ba chewana abala groupe. Botra ndenge principal eza entrée moko kitoko déjà ba grâce. Ah, on est au Kende, tout durant la construction à bas la groupe construction ESA. Nicolas, c'est au combien? Tu sais, ma capote, tu connais, ça ne va pas aller. À bas la, on est là. Capage Télévision, bienvenue chez nous. Merci d'avoir Obalandarabiso partout dans le monde. Vous avez vraiment ébélé. Tozo kende, tozo mata na ba na nzambe nyonso basambela rapona biso batika ka chaîne openga moko na maboko ya nzambe. En tout cas nzambe ya pambola bino koleka. Tolobara toujours nzambe nde azali maître ya temps pe ya circonstance tozana Madame Michael Fabiola. En tout cas zana biso awa toko betama solo ya livre, toko betama solo ya CD, toko betama solo ya documentaire azali Madame aza prophétesse. Ye moko yebisa biso nini penza oyo ye asalaka to yeba yango ezala pe mbala liboso te oyo tokoyamba ye aza pena la bienvenue na kati ya Capage Télévision nayebi ke bato ebele bandimaka vraiment te ke motu pe ya mokili akoki komona motu pe ya mokili akoki koloba likambo po bato ebele bakoma koloba te baza bato bamonaka na maboko baza banani makambo lokola ebeba pe mwa mingi bato bazongola pe mwa confiance mais soki motu aleki na Capage Télévision en tout cas c'est que tu as vraiment temps à observer et puis koyeba ce qui vraiment beau solo ezali na kati et merci na ba onyo sopé bandi baraka nzambe akoki osala pe na kati ya moto toko betama solo moi ebele na kati ya émission na biso merci et puis bienvenue Madame Michael merci dans yamba na Capage Télévision pesana bambote na ba onyo so ko retrouver na Capage Télévision. Ah, merci beaucoup. Merci pour la parole. Oui. Shalom, peuple de Dieu. Bonjour tout le monde. C'est quand Zambé Asana Bissonio sur Longo. N'habitez aux à jamais d'ici, na combo na Jésus-Christ. Livre on a balu son on attend à combo bien na bateau Rolanda Bissou, la plus belle histoire pour les enfants de Dieu. Togoya wana. Maman Michael où tu as pu aux ressortissante il y a église nini et puis ba nzambe ba kanga nini o tokolobela bango lelo titre nini ozana ponga mona bi prophétesse mais yo moyebi babilo ko belo sala pastoral nyonso wana c'est présenté na ba nzambe Rolanda Bissou. Ah oui,
naza prophétesse Michael Fabiola, Madame Manzanga, naza motei sango malamu, naza pe mosakoli na ye lelo liboso na bino mpona kolobela bino sur la plus belle histoire. Naza moto na uti na église fait pas ko nzambe malamu. J'espère que bato nyonso bayebi bakoko ya Edi na bala toza parmi bango. Maintenant naza na mission oyo nzambe apesi nga mpona koya koyebisa na mokili kozala na bonne conduite to mpe kotambola na kobanga nzambe. Merci en tout cas maman prophétesse. Prophétie ezali mpona yo en fait. Bon mpona nga ezali eloko moko oyo ezosala moto amona lobi na ye, eza eloko moko oyo ezosalaka moto atambola lolenge vie ezomema ye te me lolenge liloba ezomema ye. Mpona nga prophétie eza eloko moko oyo moto akozanga yango te na vie na ye, donc eza motuya na vie na biso bana nzambe. Maman Fabiola, tomoni oza abio matoité, oza charrette ngana d'assemblée, boye o te créante, oza vraiment naturel ya ba naturel. Et bakisaka nini et puis longola nini? Bon parce que ba tusu ba lwa fo tshaka pe kitambala, ba tusu ba lwa te madame Fabiola fallait ndakanga kitambala. Ah oui, nakanga pe kitambala mingi bato bayebinga nakanga kitambala. Bon nazaki pe ko tsa ba mèche. OK. Ba bioka bato ikutunga na banoli nga fe kitati awa. Nazaki pe ko lata donc nazaki na sachet viva mobimba ya ba fantaisie. Mais nzambe tango aye kuta nanga aibisinga lobi eloko nyonso oezo bimisanga na double identité et ko kozana nzoto nanga te. OK. Donc nzambe nga biso tozala plus naturel na bonzambe na ye ye asalaka nyonso mpona kombo na ye se glorifier. Donc eza te ke na koma boye to na mi tika boye mpona nga moko te, eza mpo nzambe ntango abengi nga na pele na nga ayebisi nga okozala boye 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 yango natosa mongongo na nzambe nde nazataka biloko matoi te. OK. Ba bio eza ebele hein, ba chrétien ebele baza ya kolemba, ba chrétien ebele soki olobi na yambi prophétesse, na yambi pasteur, na yambi boye et ba pasteur kote koma moi mais ba prophétesse na ba prophète et comment pena kombo moko on dirait comment ko baisse bato batama kiona batmamona ka pona yo moko tango mise la kana casquette ya prophétesse olobara nini et puis bana nzambe nyonso bazolanda biso loni bako retenir na ba prophète na ba prophétesse. On a avant nazaka prophète ni prophétesse. OK. D'abord ton nzambe azoko établir nga prophète na boyinga bizaba mbasoni ngala ebana boni na ndoyisa mutu ke boye boye en tout cas na lexa bato belé ya maladie nzambe bisinga yebisa mutu wana boye bondela pona e ono ka soni non kokandeni donc eza elo moko oyo nga na zwango selon ngati. OK. D'abord nzambe ndi apesa ngai eza eloko moko oyo eziete po eyokisa bato soni to ekotisa bato na bobungi to pe kozanga kondima liloba na nzambe non mais eza eloko oyo eye ko matisa lisusu foi kobakisa parce que parmi les 5 toza nzambe aponi biso pe tanga poni ba apôtre ba évangéliste a classé pe ba prophète. Donc tango tozo prophétiser c'est ponanga eza o nzamba lobi yango no réussir mama kapache. Donc so nzamba lobelinga te jamais na ko bimake Dieu m'a dit non. En tout cas, pour nous retenir, c'est que Nzambe alobaka. Pour ceux qui ont la Bible, tout le monde a dit Nzambe a salé le prophète Isaïe, a salé le Jérémie, a salé. Donc Jérémie n'a déjà 12 ans déjà Nzambe azolobelaye. Tel que ngana banda ko Cameroun Nzambe depuis le mois mukenanga. Mais le coup là tozaki là ici comment tozaki osambela toyebaki prophétie on a yebaki te. Sinon te tamsumbe nazaki da ko prophétiser na 12 ans. Donc prophétie et ça motuya na bavi na biso. OK, on a ressenti ça église ne peut pas tout ça taille moi maman chekina. Non nga naza mwana fait pas ko nzambe malamu. OK. Na botam na fait pas ko na bini ba majorette ba pasteur bakota na yembi na ba malaika donc naza mwana fait pas ko. Pour la prophétie pesana. En tout cas, yango na lobby que non tant nzamba ndo lobelanga avant naza chakate po na kuna oyoka prophétie. Le va peut-être m'taloti. Mais il y a prophétiser n'habiter les lots. Mais ils allaient rater.
Et ça là qui n'est ni kokutana nzambe piko yamba Christ ça moi témoignage moi qui a okoki pour relater biso. Ah oui. Ndenge na yembi na nzembo na ngai ya ma plus belle histoire. Oui. Eza histoire moko vrai. Nakutala kina Yesu. Nazaki moi si moko otokolo baki. Et ceux qui a l'équipe déjà na venir, ma femme mariée balobi ah Michael a l'équipe pour na nini. Donc pour ni Michael a kota ki na ndao na biso pour nini. Donc nazaki na identité moko boye. Nazaki na identité moko boye au benza bien té. Ezaki te volonté nanga, ezaki te posa nanga. Mais diable a yebi makamune asala na bana nzambe. Mais nzambe pe ayebaki ke ba calcul ya satana eleki nzambe te. Ayebaki ke na temps nanga nakuta na Mikael. Donc nazamo mosi moko oyo nakuta na nzambe. Donc nzambe ayaka ko rendre nga visite. Kaka nzambe te ba ange na ba kaka nde tomoni ange alobi na Marie, salut Marie, Dieu m'a envoyé chez toi. Nde ba ange ba ko se présenter pe liboso nanga. Salut Mikael. Salut, Dieu a dit c'est ça, au salaboué. Donc, il y a une histoire moko vrai. Kokuta nanga, nanzambe na lulenge wana nde komisanga ona komalelo. Donc, Yesu aye kokuta nanga na Angola, à partir de Luanda, nde abandi ko lobelanga na koma ona komalelo kola mosako na. ezalaka na mwa orientation moko oyo ozalaka nango ezalaka na attitude moko boye oyo ozalaka nango avant ozala na présence peut-être ene mosusu ya nzambe to ya yo ekipaka te nyonso kaka Dieu peut apparaître bien baange bakoki apparaître. mpona d'abord nzambe alobelanga esenganga naza esika kimia makelele eza te wana ya liboso ya mibale esenganga naza na prière. Et c'est un acte qui est trop na cuisine, trop na musala, wana pendeza esika na ngati. Nga esika na nga mingi za kutanga Bible, mingi za kozana écoute, esika mo ya kimia. Donc ezala nga bongo mona Yesu rien mais pona ba ange, bango ba briska na bangunga, esika nyoso o ba ko briskenga. Oza la boye mona ange abimi koza na posa peut-être na posa na sola na mama kapache o mona ange abimi oza na posa tel. Nake ko bengela waye omona na minute téléphone nangé sono benga. OK. Et donc c'est comme ça la posture en fait ba ange baza toujours en espace ba tout à ma belle type baza lumière na mona ni musapi ni le beaucoup mona ki ange a temi liboso pas se présentaka. OK. Mona que non je suis l'ange Michael. Ange Michael aka mingi soki nzambe atindi. Donc c'est que ça likambo moko penza. Mais Gabriel il y a tout le temps. Ce qui a besoin de classe kolongo ba ange o bazaki pa na ngana service a remplacer ba ange mususu. Au moins ange Gabriel aye a se présenter je suis Gabriel salut Michael salut. Bon no elongi pe ba na raté o kaka ange télé salut aleki abimisi ba ange o bazaki a changer le ba ange mususu. OK ka bon de bazar vraiment lumière en espace et à mon ba kana cheval et à mon monika koti kaka brisque boy. Bon koti salut à se présenter à solo nayo accueilli. Ce qu'autant aux arana bango peut-être ton mari famille entourage banga teton bayoka babilo konyo soana parce que biso toza na mokili boye mais wana ba koma esprit hein. Oui banga tele musutango lo bakingi ba age babimelanga babilo bo comme tout pas ko ya bango banga. Non babanga te parce que d'abord nga na maîtrise nango. OK. Déjà ba pisanga maîtrise bosonga mo pe na no banga. Mais tant que nzamba yitsanga maîtrise n'a pas de cabatouté na ko vanda na ko bien ndako na sa service le biki anja za kwa wana anja mabeza ko to ibe ko bisa place bo na yebso pe yo ba moté pour na ko paniquer faut autant l'attitude ya mutu oyo sa service donc na yebi déjà que a o kokate na yebiso te. OK. Mais o yeba ngo peut-être ce qui na obondela na obingana ange nyoso satanique. OK. Et peut-être au yo pour tout dans la souka pour nous le bel le baboui. Dans sens on a ko yeba. Ce qui ange a bien ça dans ipso nzamba telo ba ange. Ta nzamba teboui ta eloko besoin dans le bango avec fona yeba et tension na yo attitude na yo ils en dans le bango pas ba
Ok, est-ce que ça peut-être là pour mboka na biso comment faire ba problème ndenge na ndenge tout le monde a ba prière et belé ça awa peut-être ba kondia mboka na bat misusu ba ngaka ba orientation ya bat misusu ba yebana wana ba zo vraiment ba directive tene za na tango akala benga prophète ay aloba ndoto to andimola bi yosko sala ndenge ni soko moni la misusu eloko mo o e ya na kata mboka bon so na moni eloko ngoya na kati ya mboka soki mingi nzambe alobana abenganga na lito ya lobi tala eloko boye besoin na mboka bondela boye ndeti la msomoni eloko mo ya ma Denise on sait ce qu'on est peut comme là bon et puis la discrétion na comment peut ba lettre belé OK et kenda mais ba répondre à té OK chose pour moi na oyoka pe pasteur moi quand na té va passer un message n'a que un message nanga OK na comprend déjà qu'il va passer un message gloire à Dieu OK ils appellent un message sur na té ko lo ba kutu nikoleleki pour ndenge mboka na biso ezalaki na koninga na likolo kuna bitumba ezalaki oui et na mona pe ba message pe grande fille na bango akomela moi na moko na Belgique atindela ngai ba message wana bon mukolo oyo bako sepela ke baza na besoin ya ba orientation na za écoute moko ouvert bato bako na pays mususu ba loba makambo na RDC no yoka soka nzamba fongoli nga mikali yoka no yoka peto no ya no epso mama kapashta la kuna balobi bobo kende tuna bango ba epso pe ndenge wana eza bon donc écoute fonga manga on va dire que capenza va aussi avoir calcul bouillé donc ce peut que il faut que France au candidat va aussi la calcul pour la France OK oui mais aux après on peut ça on peut pas tout péter ba yo kati na zuka par nanga na fuka mine bisi nzambe ba no baza épargner ba na yo OK donc c'est comme ça. Et comme on peut même souper dans l'entourage aujourd'hui message mo boye que on a hésité to on a douté nango on peut que liwe comme la famille tel to na rédaction mon son pas qu'elle arriva que on regrettait qu'il fallait qu'on appelle ça peut-être message nango bon et arriva ka na moni kambo na boloba na tali tension na bango ndeni ba kozwilango et surtout que so na yebi peut-être bazana na ba région mususu ba ko kanisa ba lolenge mo bon na garder en secret ngamo na bondeli jo im fana Alexa mo na moko maladi pesa nga passe mo na wana adleke na mama na ye nzamba lobi bondela pona mo na wana mobali na boya mais bango bazui transport na pa bazui même transport na bango place bango ba kitinga fana kitana te kiti kaka pona tala la kita ba koti na tondi ba singa na 4 pour les hôpitaux la bana OK na bi mama mo aleka bi mo na belaka donc après singa fana bondela fana na moneka maman mo akoyo ande akuzonga na yebi ngate ba pona ngali boso na ndaki na moisoni mais siko nzamba longola nga soni ouais malemi sinon te mbele tom suna bimara ba message chaque jour OK nzamba lobi boy pona mutu tel nzamba lobi pona mutu tel mais na bimara te tom suna yebisi grande sœur na moi ta journaliste wana zabo OK après pe mikolo et comme ça là oui tala likambe comme maintenant lo baté po c'est ça donc na invita nanga mais na so pe par nanga no binzambe épargner OK ba mususu peto aussi nzambe épargner nzambe kuta talioté parce que ce qui na obondi la pona si jamais faut na mona mission na nzambe amen oui faut na mona pour exemple lo musunza me mo permettre comme la bato so denza matalité yiba ki mutu na nzambe bana relation te de fonga mo de la comprendre que mutu na yeso aye bien te alors na relation net ndenge ko na relation en bon terme na nzambe oui ko na relation na nzambe ko kata to pe ko za nango to pe continuer nango eza na ndenge to tambolaka OK tant zo tambusa vie mabe oyebi nzambe te oyebi dimte offrande te action de grâce te o jenaka te pana relation na nzambe te OK parce que faut yeba keni na zaboye ko gêner na ngeza kate na osenga nzambe mbongo nazo gêner pona sa nzambe merci parce que pesinga pema amen mais surtout ça la goûter un mois eleki oyebi te ke bafuka mapo banzambe na pesi o merci parce que ojo pesanga mwana oyebi te ke ba pesaka ta action de grâce pona do lenzika oyo moni mingi ba moni onte mais tozo na biso tozo lia to mela mutu ana to sambela pa nzambe nzambe otalete faut ezwa penza ozo memeka toujours na présence en nzambe donc mona miso nzambe tale mona makambo ko lobe pona mutu ana musoko loba te
parce que ça maloba musu nzamba lobi ndimite ke nzamba lobi oui donc dès to tangi na Biblia ndenge to monenge nzamba zaki ko tambola na ba apôtre maloba ndo loba bango nzamba loba bongo maloba musu nzamba lobi ndimite pe tango lobi likole kangami esili ato lobi yo kate po da kangi ponga soki nazo loba to nazo bondela pona mutu na mona likole fungwami yesu ateli toyi yesu azoyoka ceux qui vont répondre à journée quand il y a 2 jours un jour va y avoir ça OK so bena boyi aboyi aux 8 ans ya osengele mawa na nzambe au mona nzamba koyoka et puis soka bando bela obika mais so de nzamba lobi na lukai kala sali na ngaboya kende ko yambisenga yeba dem tona kufa. Ah bon? Oui. Donc on a déjà. Donc nzamba tina que conséquences corriger pe mu. Abi kende o yambisenga akufa nanga. Tinga na yé déjà na o yambise o Yesu yamba Yesu. Comme konpo. Journaliste moko akufaka mikoleleki babenganga na kei na talié na pesi mes mobile ni message na bi bisika kota ki fallait pas. OK. Donc on vivre té. Attends ça ndé on vivre té. Abi maman na sala nini na bi. Non pas moi c'est Dieu. Na sambeli na yambise Yesu asimbinga leli abi na obika. Pona lebise na be obika. Mais faut na Yesu katina yo. Amen. Na zone na après des jours akufaki. Donc ceux qui ont une bonne conduite na Yesu, il y a pas problème à moi zandengeni. Amen. Aux en relation, Yesu a petit cailloté ça dans comme sorti na cette heure corona. Donc faut que soit en relation malam na nzambe. Amen. Donc on soigner na mokili, soigner na yemei. Yesu Masia soko soigner na ye attaque si de ye à quoi épargner parce que on a bonne relation na nzambe. Sikoyo et là, on oyo monaka, il y a bien des pas chrétiens et surtout les chrétiens mikolo les toloba. Ah oui. Et donc beaucoup na mona les mensonges. Mensonge. Donc et ça n'a pas si de bosso mudazo kosa pe ni kamdo. Yimo bunu ke azo kosa. Tant ozo kosa opesa nzambe mawa. OK. Donc motema nizo ezo sala boye. Donc n'habite on doit affaiblir le Saint-Esprit ne va pas. Donc n'habite façon na comprendre ka motema nzambe ezo yoka mawa. Azo koma triste. Azo ndimate ke yoko kosa. Mais okosi muna so nazana mwana longa bia azo kosa. Siko so kosa mwa bi pone zo kosa. So passe ngala yoki matiti likolo. Donc et là on a mona na ba chrétien ya mabe eza ko kosa ko buka lokuta. Et deuxième chose, et ça qu'on linga muto aza pembe na ote. Bouvanti bozo seka. Mais ceux qui quand muto a déplacé, au changer peu langage mususu. Hypocrisie. Eh oui. Donc au sali que nzamba yo kaso pasi makasi. Yo lobi ke o linga nzambi. Mais pour nous lingi de quoi za pembe na ote. Donc muto linga nzambi fa linga de quoi za pembe. Parce que aza ndeko na yo. A créé bisoka na image mako mais yo lobi ke na linga bandiko na mais soka baluki soko linga o aza pembe na ote ba pe ko linga nzambe te soko yo muto mokili nzamba pe so pema ko linga nzambe te eza na ebite soki na robenga ngo double mawa bien double les sous mais bien double ni donc eloko ngana mona kana ba chrétien o yesu zongi saka biso sima moi to kende liboso na bonzambe zate parce que toujours vivre na kati ya mensonge to lingi muto avandi pembe na biso te toujours tambola na kati ya masumu yango eloko ezo sapina ke relation na nzambe ezala te accident yezo belela nzambe ndoto mabe yezo belela nzambe rien kombo na yesu esala eloko te soki nde kombo na yesu ekataka epanzaka ebukaka amen mais soki kombo na yesu ozoganga ezokoka soki obuka te parce que mabe ozosala eleke belé donc puissance nzambe kati na yo elongwe lobaka mawa na ye abikisa yo poka za nzamba mawa ni tete ça mais l'état musu de la bomba mokili nyonso to po to vivre na kati ya mensonge. Vraiment. Merci maman prophétesse Michael nzambe apambola pona les canacats à capage télévision a dit que batu belé bakotala batu belé batie peza matoi tant au corona et frappaka ozaka awa to dangola na Congo yo moko mona ki bato nyonso ba koma ki pena ba chrétien pour mo nyonso koma ko sambela tozo banga
corona koleka nzambe mais na attitude oyo lelo moni mokili ezongeli tobosani oyo nyonso euti koleka tobosani voir même bato nyonso bakei kaka na baka wana ya covid okoki oloba nini mpona bato nyonso bazolanda et puis attitude ya bachrétien mpona malade wana na ndenge edimie lelo. Bon apesi na nzambe merci parce que mingi babenganga babongola motema na temps wana mingi penza babongola motema bi nana mona malade ya bongo te esala ekatika masumu mingi mpe babenganga abimalika na fanda na ndako na covid mais natali yo naza kondima ke lobinga mpe na ochange parce que nzambe achange yakoki mpe kochange nga bon nakoloba na bakristo tokoki kovivre na kati ya hypocrisie te tosalaki lokola toza bana malamu tozongi nsima tobombani mais ntango ka yesu asali biso ka gestement mokie alongoli kaka eloko wana tolakisi siko vrai face na biso orke nzambe alingaka bato oyo baza bahypocrite te donc tozokontinue kovivre na kati ya hypocrisie oyo eza mabe mpona biso bana nzambe esenge tolakisa nzambe vrai face na biso toza te kozwi bible otie liboso mpo honnête ya sango malamu natie bible mais soki nazongi na ndako nazwi oyo natiaki na nsima na biso liboso nazongi si bible na nsima tozala juger un jour Dieu va juger ce monde soki tolakisa nzambe vrai face na biso te ndenge ye azolakisa biso par son amour tozala juger na makambo kutu oyo tozokosattendre nango te mais lobi nzambe akojuge biso parce que omonaki eloko moko boye na poti ya moninga olie oke kolongola mais yo oke na balabala ozwi poti wana oexpose yango na miso na bato tozala juge donc covid wana fallait sala biso mpenza toya epai na yesu na bosolo nyonso ti mokola lelo ti mokola lelo fallait togarde bandi mais eza na mingi mpe bagarde mais eza mpe na basusu oyo bazongela même vie en tout cas mawa na nzambe ewumela kati na biso mpo sino te toza kowumela kaka na kati ya douleur naza sur oye mpo ozosala constat ya baeglise baeglise eza vraiment ebele bokoutilize biso telefone eza ouverte na bappel bato ebele mpe baeglise ebele ezali vraiment na kati ya Kinshasa mais bato balobi mitema ya bato eza kochange te mais baeglise kaka bato wana bazokende na baeglise kaka bato wana bazose retrouve kaka na baboite kaka bato wana bazose retrouve na babar tozoyeba te identité ya bana na nzambe bamisu balobi yango kongo ezobonga te mpona mitema tozosalela makambo oyo tozoyoka na kati ya baeglise te selon yo eza nanu nini problème ya biso kongo na problème ya congolais eza nini? Bon, pour moi, et surtout il y a l'église. Pour l'église, au moins il y a un nazaki na mokili, nazo vivre ba vie nanga, na pina ndo mona Yesu, papa mon côté malikola to tala na mawa. Toujours continuer ko triste nzambe. Olobi ke naza mwana nzambe, na sambelaka. Tant que église, oza na identité mususu. Tant po bimine, nanu ko to komi na ndako te déjà banzo finga na téléphone. Donc, au comme une église, nanda côté plutôt. Au ben déjà que ceux qui n'a commis qu'on a ma bécosa. Donc, aux autres déjà ba décision au moins dans nzamba zoati. Dans le bas mingi, moi dans nzamba fois j'en a commis qui dit ça. Fois j'en a maîtrise. Fois ba ni na koloba, na ni na koloba te. Et ça maloba msusu et ko bima na munoko na yote. Parce que mutu moko fois bongo la motema na nzela na yo. Et ça makamsusu moi dans nzamba ko landa ngote. Otalika bobité o izasu na niveau na ngate fona sambela alongwa bébé spirituel akoma bisika ngana za parce que soki tozo sala kaka na kozonga na koloba na kosala boye yesu kozonga lelo mama kapasha kozonga lobi na tongo soki okende ki église ochaki bo offrande parce ki ba dîme mais yesu azongi yo moni yesu te donc toza kaka toujours boye et senge na biso tongo to ke l'église conduite na biso identité na biso ezala vraiment ya mon Christ. Donc tant que monio koza mon Christ eza nango na biema te. Eza te que tant o monio na mon Christ te. Na ko zape boy na zanga mon Christ te. Parce que jour moko na mona ke moi si moko la tsa bombe longi boy na sepe na motema wana yesu abengi nga déjà. Na obinga pe na koma na ko lata boy. Yesu ayebi singa lobi o ko tsano nyonso ko lata ndinga na lobolata.
mais soki motema na yo échanger te et bongwani te c'est que tu sala musala te il faut elamba no ndenge sopani tina se motema na yo pe sopana tina se donc eza bunene donc soko moni likambo so moni yango bi te oyo natikeli yesu agéra yango nga te donc ntango tosala bongo yesu azomona biso ke tokoki okozala na badon na bacapacité mais soki na okoki te yesu apesi o cher te osimba yango donc ntango moto asimba cher c'est que yesu apesi confiance okoki mpe kosimba cher te mais yesu apesi o maîtrise moko ebele apesi o confiance parce que atali motema na yo ekoki donc soki moto aye na vie na yo akoki soki apamapambu te parce que osi ekokoka esengeli na biso ntango tokende d'église identité na biso ezala vraiment ndenge Elisabeth na Zacharie bazalaki babuti ya Jean-Baptiste bazalaki ba irréprochable devant Nzambe. Amen. Tobeti le solo moko ezalaki entre nous mais etikinga mamuki. Ndenge ni oriko yebisa ba maman o peut-être bazali na facilité na peut-être moi ba légèreté à kotika ka bana na mususu na âge adolescent kotika ka bana na mususu sans prière kotika ka bana ba suivi exacté pour le to yeba ka so mona ko na université à Collier toye bati asangana na ba nani camarade nezala ka nani akendaka wapi par rapport à histoire na yo moko maman Michael et loko nini oyo koki koyebisa na batu na minute oh et puis ba maman nyo surtout ba parents nyo so batika ka peut-être bana na bango neti biso pe na kati to za kana musu nazo sala mais moi naza na ndako na oyeba te na contrôler te et loko nini koki koloba pona makambo o nyo so yela na âge peut-être ya muke. Ah oui, le Kodakoloba, d'abord on a surtout côté prière. D'abord on a la cola qui na église. La binaka, na yemba na kota ba pasteur. Et combien de moments moko ba camarade ba komoya. Mais maman nanga na papa na ndeti pena bandoni ngana za ba camarade te. Mais ba camarade ba linga nga mingi. Ngape na ndo linga bango même ba parents nga bando permettre te. Et comme il a tombé encore, qui n'a connu déjà, puis n'a commis déjà yaya, donc on a connu la peine à 2-3 personnes. Ma camarade m'a commis koya. Mais papa nanga bandaki mingi ko s'attacher nanga po azaki ko le balanga yoza Joseph pour l'autre trop. OK. Mais l'autre peut-être zanga qui bango ko encadrer les cabouane ko. Ba orienté. Mais ba yeba ki na l'autre trop. Donc so na sakana mo na butu na yeba makamnyo na l'autre ki na mona ngo. Alors, il y a des parents, camarades d'union sont allés à moi, il y a des camarades de ma langue. Même à l'obac anglais, même à l'obac français. Grâce à la délivrance, il y a des mois qu'on compte. Parce que tout le monde a bossé, on peut vendre la mire dans le banc. Donc, il y a des mois qu'on tape, il y a 4 samedi, ma banne à vendre. Donc, même mon camarade, moi, il faut le consulter une zambi. Camarade doit aller missionner. Yaya wana na bia zai camarade na tata ki yaya aya ki pembe nanga na mission au satana tindaki nga na koleka na ba camarade belé même na ngola de la vande bon so la zaki na 7 camarades 5 bazaki mabe mi balé bazé malam 6 bazé mabe to zaki ka mi balé to sambela de bela basanga meto linga yesu on mona makamnation to yesu bon bango balonga na meko ba yesu donc camarade muso ko ya ay ko tabana yo Satana na mutu. Au moins, moi, zaki na idée kotala ba film maman bete téléphone akoma kotala. Donc ce qui au moins moi na présenter aux amis et ça moi ça mobile. Nous kotu na nzambe camarade ya zanat. Mission ni na yeli pembe na moi nanga parce que ato sambelaka Satana tika kalikambuté. Akolanda yo balongola la Congo pa nzambe balandanga tinangola. Ba pesanga kaka ba camarade mabe. Oh, bakokenanga boy bakosananga boy po basala nini babomanga donc Satana tika tato déplacer mboka akosolola na bato bazali banda lukela biso place tel mutu tel bo identifier yeba place na ye donc bakotinda oyo koza pembe na yo donc ngana bisaka na ba mama en tout cas eza nango penza bien témoin za na ba camarade ceux qui écoutent moi za camarade na yo moko mama to papa ezako bien pour ngai nazaki camarade trop ya papa na biso yango nazako yebise bandoto nanga mingi OK tango siko na ko ba camarade ya libanda
et ça que bandoto atana loti na obeta ba camarade nzela te akutunga beta suna ndako te ndako kutu bayoka sote camarade na ozo fungola bango ndesiko bango monde bakolo masolo oui telanga lota abo telanga mona rabo ayisuna yo lota ruskonde ino exemple na ba mutu mususu po yebite opese confiance obekanga mwana nga suki nzokande aya mission mpona kodétruire likabo mwana azana parce que mutu nyonso abotama quelque chose kati na ye et puis satana soki amoni ke mwana nakoki obebisa ye na sorcellerie te fona ke ekoetufe likabo wana ekokisama te nazala combattu bomwana na nga mobimba mais sauf que nzamba azali kopermettre te ke bakundanga amen soki nzamba permette ata mosusu nanga naloba lelo na miso na bino te bolandanga mais grâce à Dieu nzambe agardanga nga nzambe agardanga mais combien de bana 10 ans lelo bakufi combien de bana 11 ans lelo baperdre bavie na bango nga na mela cigarette na âge à 12 ans moi moke baparent balali yaya moko ayebi mikali atomela cigarette kabia elia musaka benda musaka te sala yote lote azu cigarette apelisa pesinga pe na bendi pa bedo abe ok ese là on te ya kitoko e chauffer nga mutu mais mona zona normal azu suzu bongo de na bela cigarette na vie nanga pona nini camarade ya mobali pembe nanga nde na melaka et comme na batombo boye ba camarade susu baza ba lesbienne bazo ya pembe na yo au mona ke yo pozo limoko motambola lokola bango yo poko makosala lokola bango moi ba camarade mususu baza na ba double identité aza mwasi koto mususu azaka boye aza mobali koto mususu azaka boye bazolinga bakomba camarade na yo mpo na babebisa oyo nzambe ata na nzela na yo ntango songa na bika mais bana ebele lelo baza na oui baza na baproblème wana ntango mosusu moto ayoka aposa kobima na mabe mais mabe ekangi yo ngai na ndoka aposa na bima na mabe posa na longwa na kabola na masanga mais masanga ezokanga bakobengo na telefone okomela bakoyebiso okomela tozwa na ndako na okomela mpe okomela donc mabe ezalaki okanganga mingi mpe mabe ekangi bango ememi ye na kufa mabe ekangi ye esali ke aperdre nyonso oyo nzambe atia na chemin na ye vie ya mwana ekomi vie mosusu ozokomprendre so mwana te oloba estce mwana onga na bota estce mwana onga na tangisa donc esengeli na biso toyeba koencadre bana na bonzambe ozolakisa mwana verset biblique ozoyebisa mwana yesu aza malamu ata ozosobele babijou ozobebisaka yesu aleki nyonso ata na pesi yo boye mais yesu apesi bomba ya seko nga mwana nga liboso ayebi ke yesu moto apambolaka yesu moto atombolaka yesu moto abimisaka donc soki asenga stylo non ayebisi fo tosenga nao yesu moto fo apesa so moto ayebisaka makambo nyonso kaka yesu nga oui abinase même po tolia yesu moto apesi biso même uniforme oui même uniforme c'est Jésus-Christ donc ayebi déjà que soki aza na besoin okoyesanga mama nasenga yesu ndenge nini nayebi se fukama na banzo ese loba boye loba on bi amen on a deux jours boye na sombi nga bomoni c'est Dieu qui t'a acheté non c'est papa ngabi Dieu a donné l'argent à papa et papa a acheté ah bon c'est Dieu qui a donné ngabi oui c'est Dieu moi que moi nazo comprendre que même papa nanga travaillaka même tapé ça papa yesu apesi na nzela musala vraiment donc toi encadré bana malade merci en tout cas maman Michael naza sur ya lobeze belé nde na beka eza sukate et livre na moni osimbi na moni avant tozo na otika o exhorter batu yemo face au micro na moni osimbi CD et puis eza na documentaire eza pour nani ça c'est pour la plus belle histoire oui eza l'histoire qui toko kokutana na Yesu en tout cas Dieu m'a surpris nandimaka te ke un jour na kotemba liboso bakina te ya sango malamu amen idée na ngezaka mususu nakoma ta mususu okola baser moko mpona azalaki mwana bapeti ebele mais Yesu na bonzambe na ye abombelaki nga poste na ye mosusu nga na bando omonaka nga funa koma kwa ser wana ntango Yesu aye asurprendre nga ayebisi nga ote ya sango malamu oyebisa bato ki ye Jésus kabi comment abiyebisa mokili ke naza parmi le vivant ngalobi comment alobi okoyebisa bato histoire eza mpona motu moko te
eza mpona bato nyonso yango même na école tozwa cours ya histoire moto na moto ana histoire na ye ta mosusu yesu abimela o boye te ndenge abimelanga mais ovivra yesu na miracle oyo obikela na hôpital omona yesu te mobika déjà eza histoire na yo omona yesu ta mosusu kopesa yo banzembo na kolala na yo okoma mpe lelo koyemba eza histoire na yo maladi na yo ekotisa yo bohôpital osala batemps ebele yesu ntango aye abikisi yo maladi na yo ekoma histoire na yo mpe pambola yo obima na vie na yo échangea libota ebika yango nga histoire na nga c'est la plus belle histoire pour les enfants de Dieu nakutana na yesu eza mpona badime ya papa na nga te nalobaka eza mpona bofrande ya papa na nga te mais eza mpo yesu alingai nga nakutana na ye ndenge moko mpe nayesaka bato yesu apesa yo kombo ya histoire na yo parce que ye moto ayebisa ngaka kobenga yango la plus belle histoire alobi okokoma livre osala documentaire okoyembela ngai baclip eza déjà baclip eza déjà clip moko tokolance yango le 20 avril eza sorti na biso sorti officielle ya banzi le 20 avril le 20 avril so bato balingi base procurer en mozongo on a YouTube na biso naza na YouTube chaîne comme on l'a Adonai Fa télévision moi na ngai biso Adonai Adonai Fa TV so mutabeti a mona le 20 déjà vous appelez la page na page Facebook comment centre spirituel chrétien au Congo so mutabeti a mona page bato pe bani ba contacter peut-être na ba prière na on numéro na c'est oui problème exact on numéro na quand on dit qu'on peut exhorter on est on doit continuer à expliquer ce qu'on a livre oui. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse accompagner notre sœur prophétesse Michael. L'article est vraiment temps pour nous éduquer. En tout cas, quand on sait sa présentation et puis préoccupation, à conseil la mission extrait et on montre au cas au Pona, conseil la mission extrait et puis au fortifié, on va dans la hôpital. Basi nous sommes pe wa bota bazana ba problème ba pe mena mususu bazana ba doute la mususu ki nza ba koloba à travers yo to à travers mutunio so songoro pakala en tout cas collé di saraba na nzambe puis ngala tikio merci d'être passé dans Kapach télévision. Jésus m'a fait bénéficier de la grâce qu'il a accordée aux apôtres. Il m'a tiré de la boue pour faire de moi sa prophétesse. La plus belle histoire, c'est pour les enfants de Dieu. Je viens vous présenter ces 3 œuvres, les livres, les documentaires et l'album. Tout intitulé La plus belle histoire, consommée sans modération. Que Dieu vous bénisse. Ma plus belle histoire. Changer ma personnalité. Merci beaucoup. Oeza album Nabiso tosali pona bana nzambe bazala béni. Sortie officielle nango eza le 20 avril na chaîne Nabiso à YouTube Adonai Fa télévision. J'espère que ceux qui ont yoki yango ozala jamais déçus. Saint-Esprit a causé quelque chose. Parce que tant qu'on a besoin de révélation panzambé, la plus belle histoire et que pambola kakayomo côté mais que pambola génération à génération. Nabi que au pambola masoko yoki la plus belle histoire, inquiétude, Dieu m'a surpris. Déjà inquiétude désolé kana chaîne Nabiso ce qui ba kena donner télévision ba mon inquiétude ce que yoki yawe na bikamwa bato ba romonango ils a déjà na vidéo auto relancé les 14 ils a album mobimba la plus belle histoire to saleli yango pe nini filmage nango déjà to site sali pe montage déjà sili ce qui peut vraiment capable à kolinga to pe ça y est extrait na biso il y a nzembo na biso il y a la plus belle histoire nabi ko za la décité parce que il qu'on a ibisi na batukeno Jésus il m'a enseigné à salinga oyo mutako ko salanga te donc les nzambe et puis nazolo be la livre na biso en tout cas c'est la plus belle histoire
ce que tangi yango eko permettre yo okoma na ba dimension moko ya komona monnaie na nzambe makasi parce que la carte ça ba livre oyo on a commis awa ezangati et ça Saint-Esprit oyo na kutana kinango okozwa même ba thème mosusu okozwa même ba sous-thème et ça quand to tanga biblia na biso makambo o ba prophète baleka kinango vis-à-vis de Dieu et ça pe ndenge moko oyo nga na moni to pe na monaki na nzambe ndenge nzamba sokola ki ba porte makolo nzambe asokola nga makolo aibisinga aimez-vous les uns les autres donc okomona ba détail nango pe ana kati ndenge nzambe ayaka zwi ba oyaye amati na bango pona ko lakisa bango bonzambe na ye ndenge moko pe nzambe asali nanga ndenge moko nzambe ayaka azwi mutalobi okotambola bokozala boye oko découvrir makambo ebele la kati ya livre oyo nabaki na mwana nzambe nyonso na opesa prité mwana nzambe nyonso asomba ngo na prix na ye oye asepe na okosomba c'est pour les enfants de Dieu nebi keton yo osomba ministère pe et okende ndenge nzambe alingi ekendele na wana toza sous na documentaire na biso nyonso c'est la plus belle histoire documentaire na biso eza partie à liboso partie à mibale pe partie à misato mais ana ikaka na partie à liboso mais soki ok na chaîne na biso na mikoleko ya okomona ba partie nyonso tout to côté yango na chaîne na biso à YouTube okozala édifié nzambe lobaki soki muta yoki yango na kondima nyonso bien aimé obikisama namoni femme samaritaine na Jean chapitre 4 bien aimé moi si on a kutana ki na nzambe ezaki azarte nzambe autaki voyage na ye na ba disciple na ye akomi na libulu moko na mboka moko songolo mpakala yesu azwa ki repos yesu avandi ba disciple ne ba bimi bake ko luka quelque chose à manger et moi soana yaki kaka kotoka mai bien aimé mais kotoka mai na ye ebongwana ki liloba mususu ezaki na relation te entre ba juif bien aimé nazo bisa mutu moko moi soana zongisaki relation bisika relation ezalaki te parce que moi on a tunaki yesu tango yesu asengi mai abina peso mai yo nani ozosenga nga mai oyo yo moko koki kotoka alléluia nengine bisa moto moko na histoire oyo relation moko boye katana ezonga na nzela nengine bisa moto moko espoir moko oyo longola ezonga na nzela nengine bisa moto moko ke yesu aza capable ya ko restaurer les sous famille na bino nebi ke boza ba problème matanga eleki ba douleur eleki ba choc eleki mais pai na nzambe okozwa histoire mususu li solo mususu oyo ko betela nzambe ba juif bazaki na relation te bien aimé na ba pharisien mais tangu mwasi wana akutana kina yesu mwasi wana zonga kina quelque chose ya motuya oyo esalaki ke ba akende kozwa batu na mboka baya kokutana na Jésus Christ alléluia mais tangu bayaki ezaki na lisolo mususu ebeta bakabi kozala lisusu ya ngomba te siko ekomi ya molimo ce que vous avez la carte à molimo ou comprendre ma camion sur nature le belayo sur la plus belle histoire ce que vous avez la carte esprit ou comprendre que oh eza mutu te mais za yesu ndal leki na nzela nanga nga mutu nazo ba déception na vie nga mutu nazo ba choc na vie biso ba abandonner biso na vie ba tika biso na lolenge mo boto mona ke vie na biso esuka mais yesu ayebisaki nga lobi na ye pa moto aza na se pona yebisa na mokilke naza nzambe kaka ya barichité babola baza oyanga nzamba ko restaurer famille na yo akomisi yango na niveau moko boye baza na idée te bato bamona nga lelo bazanga liloba ba camarade nanga bafuka marana tielo boko na bondeli nzamba bikisi ye bato ba pesaka nga bakombo lelo babenga nga la prophétesse aye na sakoli pona ye na bondeli pona ye na lobi pona ye ekokisami pe la tinzoto tika maloba nzambe la tanzoto na vina yo soki consommer la plus belle histoire ozeli yango le 20 avril na 18h okomona nyonso kozala lancer na chaîne na biso kaka moko yoko yoka ozala jamais déçu Dieu est fidèle ezana kati toyembi Dieu est fidèle
qui n'a pas renoncé à sa miséricorde. Si vous voulez, le bienveillant, c'est de la fidélité. Ça se trouve en Jésus-Christ, fidèle amour. Ce que y est pas Yesu, Yesu est fidèle na nyonso. Tika Nzambe apambola yo, bokolo malamu na Yesu. Et Nzamba pambola Kapage télévision et yambi biso Nzambe ya memango de gloire en gloire. Nzamba sa na bango makambo oyo abongisa pona chemin na bango dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui ont lingi au contacté biso au bengi biso na plus 243 89 22 19 434. Ce que bengi biso rejoint la prophétesse Yemoko ko benga biso tepo au sala so comment benga biso to sambela pona yo benga biso to interpréter ndoto na yo benga biso to peso orientation ba biso azaka soka benga zuta tomboki te ko tomboka te to zapena makambo belé ya ko sala mais soki ozwinga te na rappelaka toujours ba tu nyoso ba benganga ba ki na rappelaka Nzambe akozanga te komi monisama na oyo koya nango epa na biso okozwa solution na kombo na Yesu Kristo. Merci beaucoup. Kapage TV. Kapage TV.